Mama bazali batu oyo basungaka mibali na ba problème na bango. Ba mama bazali batu oyo basungaka bongo ba papa pe na ba mama oyo bamipesaka ba raison bakoma ba goyi parce que ayebi akosala te azuizemi. Ayebi akosala te azuizemi. Mwasi alingaka mosala te mais aza na ba obligation alingi papa salelanga boye. Papa moni mutuka oyo ekufi. Papa moni bongo na zwi kecha sikate. Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo Congo lelo bongo tozali le 8 mars oyo ezali fête ya ba mama na mokili bongo mobimba. Yango nde lisolo ya Congo ekimaki mbango elobi nalobela pe ba mama. Ba mama bazali bato oyo babota biso. Ba mama bazali bato oyo soko bazalaki wana te mbele mokili ezali te. Ba mama bazali batu oyo basungaka mibali na ba problème na bango. Ba mama bazali batu oyo basungaka bongo ba papa pe na baposa na bango. Tolo babongo bosolo esikola bato. Soko lelo tobengaka mokili ezali pote ba mama bango bazalaki bongo moboko. Bango bazalaki bongo liboso na nyonso. Ezali bongo soko lelo mokili ezali o ezali pona ba mama bazali. Toloba bosolo esikola biso. Toloba bosolo esikola biso. Me koloba mokolo ya le 8 mars esengeli pe ba mama baye moko nzakomba. Oyo asala mokili alalisaki pe mobali. Alobi yo lala esengeli te yo zala yo moko. Na kotindela yo mosungi azwi bongo mopanzi ya ngonde akeli mwasi. Longonya bonne fête na ba mama. Yango nde pe tokolobela mingi ba mama na biso oyo bazali na mboka poto. Ba mama oyo bazali bongo na République démocratique du Congo. Ba mama oyo bazali na mokili mobimba. Et surtout ba mama na biso ya Congo. Parce que lolenge oyo nazali kolobela ezali kaka lisolo ya Congo. Tobandi bongo na ba mama ya Amerika. Boyebi tango balobi le 8 mars. Le 8 mars elakisi te ke mwasi akomi mobali. Mobali akomi bolole te. Elakisi mwasi esengeli ayeba eloko nini esengeli asala pona kosunga mobali na ye. Boyebi na bamboka oyo ya poto mwana mobali bongo baye na mwasi ne na mboka oyo. Tope mobali abengisi mwasi na ye. Boyebi mboka oyo ezali petete. Ezali mboka moko lichete liliete. Lichete liliete. Elakisi mama vraiment na mopanzi ya papa na mboka oyo. Soko sungiye bokomona penza ezala mabota na bino. Ezala makambo kosala. Bozali kokende liboso. Donc esengeli vraiment ba mama oyo ya mboka oyo ya Amerika. Esengeli vraiment basungaka mibali na bango. Parce que soko bazali kosunga bango te. En tout cas bakosentir progression ezali te. Ezali bongo o na belaki. O na zuizemi. O na saliboye. Mais esengeli to sungana. Tangu toye na bamboko ya poto toye bongo koluka. Toye kosakana te. Mwasi soko sungi mobali te. Mobali soko sungi mwasi te. Ezalaka mwa kilo oyeba ndenge nini bokoki bongo ko progresser to pe ko développer. Yango nde tokosenga na ba mama nyonso oya le 8 mars bayeba eloko moko kosunga mibali na bango na mboka poto. Ba mama oyo balingaka kosala te. Ba mama oyo bamipesaka ba raison bakoma ba goyi parce que ayebi akosala te azuizemi. Ayebi akosala te azuizemi. Mais kobota pe na mboka États-Unis ezali petete. Tango komi bongo na bana sambo to zomi. Mais yo moko misaleli potopoto na mboka oyo bongo okobanda kovanda kaka. Oye lisusu koluka te okomisi mboko lokola mboka na yo. Na mboka oyo toye lokola ndenge ezalaka kala babandaki koloba lunda. Engeli basi na biso bazala pe makasi
pona bokoka kosala eloko moko na mboka na bino. Okomona bongo mwasi alingaka mosala te, mais aza na ba obligation, alingi papa salelanga boye, papa omoni mutuka oyo ekufi, papa omoni bongo nazwi kecha sika te, papa omoni bongo entel abeli epa na biso, papa omoni bongo entel kutu bakangaki na maladi, papa omoni entel il faut tindelaka ye mbongo chaque fin du mois. Bomoni lolenge wana ezali lolenge oyo ekopesa kimie pe na libota te. Ba mama oyo baya poto balobaka ngana kosala te na kobota kaka na bokola bana, bongo avenir ya bana wana ezali wapi? Toloba bosolo esikola biso. Nazali bongo na mboka Ohio, Columbus, oyo ezali bongo na ba zip code pe ebele. Na koloba vraiment bosolo ekosikola biso. Ba mama oyo bauti bongo na République démocratique du Congo, bazali bongo na mboka oyo ya États-Unis, esengeli toyika mpiko, esengeli tozala bomoko na mibali na biso, esengeli kozala moko na ba foyer, esengeli tozala ini. Tango tokozala ini na ba foyer na biso, yango nde kosala force, yango nde kosala force. Kokanisa teke mbongo oyo bakopesa yo ata kobombi bongo kosala nango nini? Tango kolongola futa ndako, futa lotiliki, futa mai, futa bongo assurance motuka, futa bongo soma bongo carburant, omoni place okosuka se na mikakatano tinda na Congo, yo tikali vi na yo etikali bongo. Oh, soko tozali ini mwasi oya mwasi yenda zali centre, soko mokili oyo ezali lolenge ezali mutu aliboso tokopesa longonya ezali mwasi nde mutu asungaka mobali. Tangu yo zali kocha coup de pouce wana ezali kosala pe mobali na yo makasi, bokoka kosala ba projet minene. Nalobaka eloko moko boye na bandeko na biso nyonso baya na mboka bapaya. Mboka bapaya ezali petete, mboka bapaya ezali petete. Toloba bosolo esikola bato. Soko oyebaki bozalaki bongo na famille mosolo, esengeli ovanda na Congo. Mais tangu toya na mboka oyo, ezala ozalaki ministre, ezala ozalaki député, ezala ozalaki mwana nani, mwana songolo, mwana pakala, tangu oye place oyo elakisi oye koluka, balukaka na bopetete. Tu vois, moi chez nous, moi tu sais, on est là, tout ça, te ezali bongo te, tika ba français na yo ya milai. Awa toye koluka, moi si boza na centre, esengeli osunga mobali na yo. Moi si boza na centre, esengeli bocha unité na foyer na bino. Tango unité kozala boko progresser. Na koloba bosolo ekosikola bongo ba mama. Ezali ndenge moko na ba mama o bazali bongo na mboka France. Ezali bongo ezate kaka kobota yo salaka to vanda kaka na ndaku mobali akende koluka. Yango ndo komona mobali amoni mwasi oyo akoboma ngai, ake kozwa basi mosusu libanda boye bozalaka na bino mingi ba impoli, okomona manke na suka bokabwani. Ezali bongo esengo te. Na journée oyo ya le 8 mars, ba mama esengeli to chakimie na mabota na biso na kombo na Yesu Kristo. Ezali bongo mama, ozali bongo na centre ya mabota, ozali bongo likonzi ya libota oyo balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Koéduquer mwasi soko éduquer moto, ezali bongo azali koéduquer mokili mobimba. Yango nde nalobaki na ebandeli, soko mokili oyo ezali pona Nzambe akelaki mwasi nde mutu akabolaka ye nde mutu asala tozala etuluku na bato tozali lelo. Na koloba bosolo esikola biso. Mwasi esengeli tozala goigoi, mwasi esengeli te oloba mosalo nga na kokoka te, mosalo nga na kosala na ngai te, mosalo nga na lembi na ngai. Nani nde mutu ayebi shi olemba? Esengeli osala. Ezali nango bongo kotinda yo na makasi te, mais ezali lolenge na yo ya kokanisa
esengeli oyeba boye lunda lelo tango bozali bongo na makasi esengeli obuka mokuwa mokono makasi ekozala te mokuwa wana oyo obukaki ekosunga yo ezali bongo nakoloba bosolo ekosikola bino bosolo esikola bino te pona nini bamama ya Amérique longonya na bino na le 8 mars journée de la femme nakokende mbango nabwaka pe mabanga me mabanga lelo ekozala kaka pona bamama napesi longonya na Niclette Tungu oya papa Bobi ye pe azali mama na biso azali makasi azali na mboka États-Unis oyo Columbus napesi pe mbote na mami Ebengo oyo azali bongo na mboka France longonya na bino pote ezali le 8 mars napesi pe mbote na Mbai oyo azali bongo na mboka ya France ezali mokolo na bino napesi pe mbote na Denise oyo ya papa Freddy ezali mokolo na bino Beti Mweni napesi pe mbote Mika Paswa oyo ya Joba Tantu napesi mbote na longonya na Shala Mama napesa bino bambote te oyo ezali mokolo na bino feta bamama bamama ya Amerike esengeli tolamuka bamama ya France esengeli tolamuka toyeba bongo toye koluka oyo ezali bongo lunda na biso esengeli tozala ini mpona tosala eloko ya makasi na mboka na biso soko boyokanaka na mobali na yo te luka bongo boyokana na le 8 mars oyeba Bibilia Nzambe ye moko alobaki alobi esengeli te moto oyo azala ye moko soko atiaki yo pembeni ya mobali na yo ezali pona yo sunga ye bino bozalaka na centre nyonso mbote na mama Denise Nyakero oyo azali bongo première dame ye wana oyo azali mwasi ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo bongo babengi Fachi Beton ezali bongo nakoloba bosolo ekosikola biso longonya na Irene Mena oyo ya papa Fabrice longonya na Beti Mweni na bandeli lisusu longonya na mami Ebengo longonya na mama na biso Frétance wana azali bongo mama oyo akambaki biso na mokolo ya libala na biso ezali bongo lisolo ya Congo bosabone na chaîne na biso lisolo ya Congo kuna nde place nalobaka bosolo esikolaka biso merci na bamama oyo batiaka biso na mabondeli merci na bamama oyo basungaka mibali na bango merci na bamama oyo batia mibali na bango na katikati ya masolo ezali bongo nakoloba bosolo ekosikola biso na mama Berthe napesi longonya na bamama nyonso oyo basalaka bongo na entreprise oyo babengi bongo Sams napesi longonya na bamama nyonso basalaka bongo na Asena napesi longonya na bamama oyo basalaka na Zulili napesi longonya na bamama basalaka na Messis napesi longonya na bamama na biso oyo basalaka na Elbrond napesi longonya owayo nde eza na baentreprise ebele napesi longonya na bamama nyonso oyo basalaka bongo na baentreprise ya nzinga ya mboka owayo Columbus oyo ezali bongo na bazip code ebele mpona lelo tosuki wana nakoloba kaka bosolo ekosikola biso bosabone like tozali wana mikolo inso na lisolo ya Congo olingi komona biso benga bongo na nimero oyo ebimi bongo na se ezali bongo nimero ya lisolo ya Congo bosabone mpona bakomunike boleka mpona bapublicité na bino boleka tokoloba bosolo ekosikola bino bozalaki bongo na ndeko na bino oyo babengi Bobi Batantu bongo tozali wana na 2023 na République démocratique du Congo mpona députation nationale tobundela mboka
Bandalungu à Bongo, commune Nangai, République démocratique du Congo, nde place nga na ulama. Pona lelo na suki wana. Merci na bato ba soutenaka chaîne Job Atantou. Merci na Charlotte Chalamama Batantou. Merci na Aimé Batantou. Merci bongo na Junior Kialunda Oezali bongo na Sud-Afrique. Le boss, le full boss. Merci na bandeko nyonso bakolanda biso na bamboka nzinga. Merci na bandeko nanga ya Kinshasa. Pona lelo na suki wana bo s'abonner, bo like na lisolo ya Congo na YouTube. Bayo. Solo ya Congo. Bo s'abonner, bo like sur YouTube na